okomona ye petit bato pe banga minoko mais comment ye petit wana ye kaka lelo eloko nini ye azosala komi na bambulare ebele boye yoka balangage na bango yango wana kaka ye petit wana ye kaka lelo biso bato toyakala awa toyebi baterrain okutu bien tozo komona kutu bamakambo oyo azomona te ye eloko nini ye azosala mpenza banini ye soki asakani so makambo nde toomona o clair te ye mpenza tokokendo kotalisa makambo na ye na mbile ndeko alors que na 30 ans oyo mpe obeti soki 20 ans soki 15 ans okoki mpe kosala likambo moko ya makasi te bato mpe bakobanga yo mais yo komi sikoyo yo moto osala bambula ebele okomi sikoyo kobanga moto oyo aye kaka asali ntango mosusu 2 ans ale okomi kokotela ye motema likunia eza malamu te ndeko ezala malamu te yango na babiloko yango toza komona yango kuna na bato oyo baza kobenga basoi-disant bacombattant ya Londres bamakambo oyo toza komona epai ya bacombattant ya Londres yango oyo nde mingi na Londres kuna boza komona lelo bacombattant soki otuni bambula na bango bamisusu mpe bayakala tellement baluki vie ezomarche tale bakoti kaka na makambo ya kicombattant mpo bazokotante bayebi ka ntango mosusu bacombattant un jour bakozwa pouvoir na Congo bango mpe bazwa poste me ndeko osali kame bambula ebele luka oyeba ndenge nini okoki koapprendre quelque chose mutu mosusu okomoni na kati ya Londres bambula ebele me yoka anglais bandeko non oyebi biso moko bakongole nde makambo mosusu tosalaka yango tolobaka avant ya koganga nanu bamakambo ezali ya 8000 km o barwande basali biso bo barwande basali biso bo oza na badevoir ebele ya kosala apprendre nanu anglais zwa formation après lobi pe yo lelo za koganga kaka non mboka na biso boye topesa Jean-Pierre Bemba bokonzi on est à koloba Jean-Pierre Bemba mais yo poza na poto okoki kosala baformation ya bien bani lobi pe bakongole mpe batie omiso balobi ete non bapesa yo mpe okoma président ya Congo yo ozomona kaka Jean-Pierre Bemba yo ozomona kaka bato mosusu alors koza na bapays développé okoki koapprendre mpe mingi lobi osali mpe politique na yo ale bapesi yo mpe okomi mpe bokonzi na ozwi mpe poste ya monene kuna na Congo obandi mpe kokamba mboka yango na omoni bato mingi bapoliticien congolais mingi baza koutilize bino mpo bayebi ete boyebi na bino eloko te baza koutilize bino mpo na ndenge wana parce que soki bapoliticien congolais wana bayebaki ke bino boyebi bamakambo mingi jamais bakoki koya kokosa bino et surtout na bamakambo oyo ke bayaki kokosa bino ke non nani mama landa fundi président Kabila epai ya na CPI procureur alobi basine bapétition na moto oyo asali formation atangi directement ntango bozweli bainformation ya boye azomona kaka ke babiloko moko eza terre akorecevoir yango kutu te et puis moto atangi jamais okende kopesa pétition na ye na makambo buzoba boye po ayebi ke ezali babiloko oyo batu bango moko bapoliticien congolais bazali koluka balia bambongo na nsima ya mikongo ya bato il faut koyeba ndeko et puis kosala jalousie na bato baye sika ndeko soki ozali mutu moko kaka opiolola kaka na ya potokala alors bato bazoya sika ozo komona nde bavi na bango ezochanger koyokela bango motema likunia te mpo ezali nde yo moko ovandi na bapoto bambula ebele mais oza koyeba nini osala te mpo ete osa sortir na poto baformation ezali ebele mutu akoki kosala mpo komona pour ake liboso mais biso bakongole tolingaka kaka richesse donc ozwa kaka mbongo moko mofuku ya mbongo moko kaka direct congolais alingaka kaka coup direct mais soko yebisi congolais bon sala nano ta une année ya formation ya mpo kozwa mosala bien non congolais komona kutu soko yebisi babiloko abongo amoni neti obomi ye congolais eli na kati na nsima ya mokongo congolais alingaka te oyeli obidi oyebi ke kopo wana ndenge ezali naza na shoki moko tozokende kobeta yango donc lar soki ebimi tongindi wana nde okomona congolais masolo congolais alingaka yango wana okayadi oyebi ndenge eza wana momi wana
momi wana oyebi ke na uti ko beta na uti ko kosa momi wana donc ndonge ezali wana yo sikoyo il faut bima kaka neti bras droit na ngai yo sikoyo so tokomi pembeni ya momi yango yo betaka ba masolo moko neti na ngai na tindaki babiloko moko boye kuna na Kinshasa babiloko yango sikoyo ekendeki na matadi bandeko na ngai sikoyo ntango bazwi yango mobulu moko ebimi donc yo sikoyo il faut tiaka ba jazz banini wana komona moninga mosusu tokei il faut to influencer momi yango wana nde ba masolo ba congolais balingaka wana nde ba masolo ba congolais balingaka mais soko yeli bango ka ba masolo ono formation moko ezali kuna ba makambo ta mosusu muta la formation moko ata pendant une année ou bien apprendre langue ou bien congolais moni neti wana ezali poison pona ye wana kozwa kutu ba congolais ta okozwa ba congolais te wana ba congolais kutu komona ba congolais kaka bango batali boso yazo lingo laksani nyango ya lingo laksa batali leki batu na mayele congolais soki ko bandi ko loba makambo ya ko sala formation ko tango yazo laksani nyango ya kanse leki batu na mayele banini wana nde ko mona congolais akomi contre yo mama Rosalie na zongseli o malo